et na Kulumbimbi. Pape Jean-Paul II. Et qu'est-ce après ça là? Rien. Mais likambo ya Kulumbimbi ezali process achèvement ya processus spirituel ou ya libération ya l'homme noir. Moto akosala yango, il faut la lévite. Moto akosala yango, il faut la ouin. Moto akosala yango, il faut la nzambe. Donc soki ezali yote, atosali 50 tours. Ba benga nini? Tourisme. Gouvernement pesi okaka condition moko. Yokana na bandeko bazana ke sasa. Papa Richard, est-ce que mon limo batinda? Papa Dialunga na lobaki boye. Mpeve kabatuma nga yoko, kabasima nga yoko. Donc nzambe batinda kayete, bapekisa kayepe te. Yokati ato ali ko assister na droit de naissance renversé et loko fallait ba leki basala et comme ko pesa mela mokolo asala yango. Ma falon. Papa Simon Kimbangu kiangani alobaki masese ya bato misatu. Ba yaya misatu na leki na bango. Ba memaki ba mal. Oyebi lisese wana. Ba o bafungolaki ba mal na bango nde baza na agitation. Tata Kimbangu kiangani mal eza ya okangama. Puisque c'est lui dit. Tata Kimbangu c'est lui le code de déverrouillage. A verrouiller, a redéverrouiller. Yo dans la code wana te. OK na Kulumbi moko déverrouiller ndeni. Mise reprise za kaka Simon de Sirène na kolo Yesu. Angwana moni pe Simon Kimbangu kiangani na kolo Yesu ba sa remise reprise. Nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele kolala kolamuka bilaka ekomi pele etikali lisusu mosika te parole de sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangani après le carnaval de la fanfare kimbangiste le 7 juin 2023 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mesdames, messieurs, fidèles internautes, bino bozali yebele ya kolanda biso mbote na bino bisika nyonso bozwami pe bopesi solo bongo attention na ngonga oyo biso bandeko na bino ya menga makimbango télévision avec émission to bela maman ngolo to ye oli boso ba etanzo na bino pona koloba lisusu na kombo mosusu te na kombo oyo ekobikisa mokili ndenge bozali komona na plateau na ngai solo na plateau ya menga makimbango télévision maman Falone na maboko na ndai oyo to lapa ya kopesa tata Kimbangu kiangani maboko ndenge tokopaka te ata bakobundisa yo tokotika yo te tokopesa yo maboko raison pour laquelle bomoni présence ya chercheur indépendant Papa Richard Luzaïsou na kati ya plateau na biso pona kolobela maye matali di bundu pona kolobela maye matali ya Venzambia Pungu Tulendo Mbuta Richard mbote na bino mbote mama Falone mbote balandi ya menga makimbango o baza à travers monde entier voilà nakati ya mopepa 8 juillet nakati ya mopepa 2 juillet papa tozoli kobele mais déjà peine premier lilo banini topesango nini mbala moko sans pour autant attendre kaka message to kopesa na bandeko ba kolanda biso ndengo zwi kaka biso boye kabona na nsango pamba te Papa Richard soki ayese ke to ali kotanga lisusu na kati ya menga makimbango télévision pour ali école donc ozwa mokanda zo papier zo bike oyo bana ko noter essentiel pour lobby oyo ba ko défendre nzambe na yo bisika nyoso ozangi kozwami retour toujours à la Bible oyo tata Kimbangu atikaki biso etende yango na tokokangela moyebi Papa Richard le 2 juillet to bandiango le 2 juillet tito oli kokende le 8 juillet ni to ko kanisa bongo na biso bakipangiste na mobu oyo to pena sanza oyo ya juillet tozali kobele meya na mikolo merci maman Falone na tondi botondi pambate ozupe sous likanisi ya oya komona biso et pourtant ba chercher pe baza ebele ba to pe baza ebele et honneur pe sa biso soki likambo ezali ko ya consulter biso ngaku nazongi mwa moke na juin parce que to kene na le 30 juin mokolo monene oyo tata Kimbangu apesaki biso Kimpwanza libération c'était papa Kimbangu so nazongi moke mama Mwilu ayebisaki solokele papa ki solokele bakendaki na Belgique
po bango bazaki na kati administration coloniale bakendaki concours monene ya administrateur tout ça na poto na mboka Belgique et maman Mwilu a glissé a yebisi kisolokele ndata kwa Baudouin makambo oyo tata Kimbangu ba convention ba sinaka na koko na ye tanga zaki na prison tanga na libéré na prison nesika ba basala na se ya mai nesika basaki ba corps na ko libéré yo ye en contrepartie yo opesa biso Kimpuanza indépendance a signé comme ça a signé qui ende balongola ki na prison ba yaki obomba ya na Yangambi et pas na biso na RDC et bango bakamwaki mutu azaki privé les rois des Belges o bakangaki eko bomba ya awa so bato baye bakate na Yangambi mais tata Kimbangu kena ko bimisa ye à partir là né ba yaki ko sa corps qu'il faut pesa biso indépendance le 30 juin le 30 juin yo mona kawana ezali date tata Kimbangu mutu apesa ki yango et tata ke bango mo bakanisa ki te alobaki to kozwa indépendance puisque na loka bato tozwa ki indépendance moko prématuré non bilaka oyo ya ngonga non c'est faux le 30 juin papa Kimbangu nde ayebisaki roi ça le 30 juin les dates le 30 juin nde papa Kimbangu apesaki alors maman Mwilu eza ba date mo symbolique maman Mwilu tango papa Kisoloke le mwana na ya Yambo akendaki na Belgique nde ayebisaki kutana na roi ye rappeler makambo koko na ye ayokanaka na tata Kimbangu mais siko esalaki ndeni papa Kisoloke le tango basali ba examen bango nyonso e ye moindo parce que na mindele pe bazaki na kati yende ne tobenga ona nani abimboli yende muta alonga ki abimaki premier nde etiraki attention ya roi nani on abimi premier et yango ba bo ngana nuye ezaki pe modèle façon kaka pour plaider pour asenga donc indépendance tata Kimbangu c'est lui le précurseur des indépendances africains ye muta sala po banda na Congo na Afrika mobimba tozwa bo somi malgré ça et Congo mboka Kimbangu amonela pasi awa topesi bino bonsomi topesi bino lipa bole botondi pe bolobi boyebi te tu vois ça fait mal et papa Simon Kimbangu papa Kimbangu alobaki akobota malisu na 1918 papa Diengenda abibisaki mbongo na ye ya honoraire na ye mbongo na ye apesi maître Croquet avocat français pour nous défendre parce qu'il faut défendre la Kimpuanza bon parce que le Congo n'avait pas d'argent mbongo muto azaki na mbongo te ye loko azaki les grands notables et payé pendant ça apeka na Belge nde abimisaki ba mbongo na ye apesaki ba politicien mawa ba yebi makambo nga na okoloba mais bouche be bakangi munoko biso tozaka pona to rétablir vérité voilà auto kwa olobaka pona okanisa Kimpuanza papa di bando kotisa tuna zamba pona ko sambela pona Kimpuanza mais surtout tozongisima oyebi Israël bazwaki indépendance po papa di ngena lobaki non malamu Israël azona indépendance bongo biso toza indépendance bango bazwaki na 1948 biso tozwi na 1960 ezalaki kutu bakotsa ba mama na biso na zamba koke ko bondela pona bosomi ya mboka oyo Mama Falon même Nelson Mandela po abima na prison ba prière ezalaki papa ko kotsa bato bo sambela po Nelson Mandela abima na prison mais esengeli biso ka to ya ko rétablir vérité to yebisa bato ndenge makambo ngo ezalelaka donc pona bonsomi ya mboka na biso tata Kimbangu mutu apesaki biso yango ngenda apesi asombi yango na mbongo na ye mama moto soki asombi lupango buko lupango bapesaka pa nani akangi na ngai pona ya leka mais pona juillet ndenge lobi eko rappeler biso nini ponga lobaki na zongi nano na 30 juin soki to zongi na le 2 juillet 1929 mama Kinzembo ezalaki mort na ye akufaki bake kunda ye kuna na boma soki to kei ne kuna na Mbanza Congo le 2 juillet 1706 prophétesse moko bimaka kuna pona ko réunifier pona ko sangisa ba Congo pona ko sangisa moto moindo pona ko longola poti pona ko pesa message ya sali batalaka babia moto yo alinga yila biso mbiringa esengeli batumba batumbaki ye na mwana bite botika ta mwana babite na mwana
bakamati batumbi batie bakone belé batumbi mais yambo batumba ye apesaki message alobi boy botumba na te boyoka message alobi likambo oyo botumbelanga bokola nango musika na Kongo na bangu boko vimba makolo bokola nango musika e mwana oyo botumanga na Kimbangu akoya mais kuna Kimbangu abotamaki te so babi Kimbangu fula mwana Kimbangu ba contre na biso Kimbangu azalaki te phénomène Kimbangu ezalaki Kimbangu fula mwana lamuki voilà même soki nazongi na le nom agissait avant que ye bamona ye boye parce que ye amizalela na ye bandana ebandeli azanga ebandeli azanga pe suka azali ebandeli azape suka mais physiquement azalaki te mais tango babeleli baobelela kombo Kimbangu et ça les akina ba effet batata ba mama ndenge na yoka ba mususu frère Kimbangu yo frère obenga ye frère Kimbangu bazwa kaka ta pigeon ya pamba batia wana yo baboma ye yo la musa ye otali ma falon donc papa nyu makolo lo wa lo baka tant to lo baka komba Kimbangu et c'était marteau abetanga lo baka eska voilà donc Kimbangu yango na biso toto ba Kimbangu donc les produits Kimbangu yango bito présenter OK pour moi so ah poni lo ba papa Kimbangu te Kimbangu produit on a bito comme produit il faut to s'approprier na ye to consommer produit Kimbangu yango to lo ba Kimbangu yango to lo ba mfumu Kimbangu yango to lo ba tata Kimbangu yango to lo pe papa Kimbangu pona kilo mais so nga nazo lo ba nzambi mpungu donc ozomona mona mama Kinzembo tene mazaki pe na nguya ya nzambe bakena ko tsaye na kasho bataka maboma babenga ngo Lazare c'est parce que abande ko ta en transe a opesa pe ba message nengi kaka mama Kimpa vite abande opesa ba message babino ça bon moto moindo ya Congo mana muto tumbaye po bango ba mindele ba yaki ko distraire biso voilà makambo lekaki na jie soto ye lelo awa epa na biso li mukolomo ya tozaki na pasi parce que les fils cadets ya tata Kimbangu les baptiseurs de l'église Kimbangiste oyo ça eke na monde entier papa Diangenda kuntima atika biso physiquement na nzoto na atika biso mais oyebi yambo atika biso ezaki ndeni ba papa baza banzambe biso to oye batie babanda ko annoncer mort na bango banda kala biso ba papa ba kufa te pona yebi ndeko moko toza na ye ka na mbiza na tangi kombo te à côté je crois lingoma na 1990 na 1990 papa Diangenda kufi bakutene azomela ne cigarette mais ndenge ni papa papa nous a déci donc c'est-à-dire bango ba yebe que papa ko kufa te to kene bika banunuva ozo comprendre alobi papa nous a déci na longwe na ngai nzonde papa Diangenda alobaki oyo photo le 2 juillet 1990 mama falo yokalika alobi soki batu bino tango ba papa na bino banga kufa babanda ko kufa likambo nini bayebisaki bino alobi bolingo mibeko misala abi yango eza ekangelo za nini clé réussite ya l'homme noir clé réussite ya ko bona moto moindo bolingo mibeko papa mfuma mbanza pe alinga tika biso na bonzoto alobi soki botongi na bino Yerusalemi te pasi na bino moesi la ezate or po pasi na biso esi la il faut bolingo mibeko na misala makambo misato wana nzembo pe lobi Simba zola siku ye bisalu mpasi lwa tambule no kimpwanza kya mpeve donc papa Diangenda atiki biso mais tango atika biso na message na ye alobi mokolo mususu papa kisolokela kokende mokolo mususu ye pe papa Diangenda kokende et mokolo mususu papa de lunga na pa kokende a classe chronologiquement lolenge o bakokende a classaki yango na message ya 2 janvier 1992 voilà makambo eleka na jie bato na moto ya koyeba ka mokolone ya kokufa zaka nzambe moto oyeba mokolona ye ndenge nini puisque banani balobaki yango ezalaki ba maser ezalaki ba mpelo mokolo bake kopesa papa Kimbangu mafuta suka alobi na bango avant bopesa nga mafuta suka boyebisa nga mokolo nini nga na kokufa na air na date bango babe ote nzambe ka moto koyeba bien bango mbabaki nzambe ka moto koyeba mokolone o akokufa na ba air na date
mais papa di ngenda kutima a classé ndenge nini bango bakokufela pe mokolo ya okende alobaki yango. Donc voilà maman Falon onga la koko loba vraiment pour la personne de papa di ngenda makambo ya bebo et ya bebo penda. Je crois que na mon message no ya ndenge makimbango télévision to ko zongela subande un répertoire parce que tant to sala ka yango solo et ko pesa ka mitema ya bana papa ki et sengo moko ko sala te ko sakaka na ba nzembo kasi papa Richard matona mayo tu ko pesa na normal l'actualité la première, tout le monde a que les autres fils de papa Simon, de papa Kimbangu, les autres petits-fils de papa Simon Kimbangu, on a vu dans les images, au travers des réseaux sociaux, Bakendaki tourisme, parce qu'on va, c'est un lieu touristique, Bakendaki, et puis Babimaki, mais une autre actualité qui vient de s'ajouter par rapport au dire de monsieur Dubouya Paul, en la personne de sa divinité Papa Simon Kimbangu Yangani ya Venzambia Pungo Tulendo. Nous signalons que Menga Makimbangu biso bapandi sango toyiwana pona kopesa maboko na œuvre salvatrice oyo ya Tata Kimbangu. Alors face à l'actualité oyo ko se présenter, nous ne pouvons pas rester indifférents Papa Richard. Toi côté kala indifférente et tout le monde makambozo les cas aussi longtemps que papa pesi mayele ndakisa papa Richard moko ya ba chercheur ndenge papa tomboli saki ba ndeko ba musicien maboko na temple ba savant ba kobima bolingi ba savant nani alinga za la savant batombola ki misa pipa mbate liloba nzambe koleka kate kino esalema papa Richard par rapport au dire de monsieur Dubouya Paul lelo yo analyse nini to ko sala to robanila nanu wapi poto ko chiter wapi bolanda ki ngona no Jesus. Merci maman Falon. Na biso to ba chercher to tigare lo moroté. Tout à fait. Biso to lo ko fulu. Ne malamu, ne mabe il faut landa pour yeba pe ko analyser. Tout à fait. Likambo oyo ngala benga agitation. Pourquoi cette agitation? Parlons de l'agitation. Agitation. Voilà. Pourquoi cette agitation? Maman Falon, papa Dengenda tango bangi batika biso parce que papa Dengenda alobaki boye. Alobi miracle munene ezali kobota mana biso misato. Miracle munene ya benga kyango. Alobi biso toye poto bongisila bino mabele ya sika. Kuna mutu akokufa kate, mutu akobela kate, mutu akonuna kate. Puisque mabele wana moto moyindo ne moto ya yambo asumukaki. Ata moto moyindo moto liboso pe basalaki ezali ka moto moyindo pe. Bandeko bakotanga même na Genèse chapitre 2 verset 8 ti oyo omona ndenge ba falsifier histoire mais biso toloba ngo tango nyonso ke Congo ne ebandeli ya mokili. Oh Christophe Colomb a découvert que ebandeli sala mokili makambo nyonso eza na Congo esika basala pe moto na Congo. Yango na pesi position géographique ya jardin d'Éden. Na Genèse chapitre 2 verset 8 otala ndenge nini makambo na oloba suba sima yango wana parce que biso nyoto sala mokanda mosantu. Alors Mafalon papa Dengenda alinga alobaki tokozongisa moto moindo esika ya yambo ya perdaki na jardin d'Éden parce que ye muto ali yambo asumukaki. Yango wana omoni papa Dengenda na processus ya libération ya l'homme noir. Ta vaya kende le 2 juillet, je crois, le 17 mai, je crois, 1992, à Salaki, circulaire. Yambo yabo sengi bolimbisi yadamu na Eva, babi lo lenge nini tokozala. Babi to tika ba maison ba société secrète ba nini batu babi circulaire wana. Et circulaire wana siliki sa batu même na conférence nationale souveraine. Parce que ba kendanga na kuna batanga ki yango. Papa Dengenda parce que tokomi na tango photo lo ba vérité. Alors baki botika ba maison secrète nyonso bino bokotaka. Atangi ba franc-maçonnerie, atangi ba maïk, atangi ba science, batu nyo mamakambu to kotaka. Na bango, na biso bandimi pe to kota makambu wana. Parce que soto kota makambu wana te, sikile wana betanga maki na lingomba te. Donc na biso ba Richard to na lingomba. Na bato ba na libanda bato taki concerné na circulaire ya le 17 mai. Wana a préparé biso poto débarrasser na biloko wana.
po amema biso na bosengi bolimbisi ya Adamu na Eva. Po eza processus, ezaki processus ebandaki wana ya libération ya l'homme noir. Tant to sengi bolimbisi, batu mingi babi ato sengi bolimbisi oni tomoni. Tolataki saki. Nzoka c'était processus oyo esengeli ba papa pe bakende. Bon ba soki biso to keite mo ebino bo sepela tati. Ti esengelaki tata Kimbangu Kiangani akitana yende azwa ngwende ya bokonzi. Amema biso na ba processus. Mais zongi moi si mama Falon. Parce que tolo benalika makulu mbimbi. Tolo be yango na bandi na processus ya libération à l'homme noir. Parce que kulu mbimbi ezali par rapport ya babilembo oyo ya libération ya l'homme noir. Ko kene ko achever, ko sukisa. Eza lokola pla, eza lokola toiture. Menga na bandi nanu kuna esika papa denge na baki to senga bolimbisi ya koko na biso ya lisumu koko na biso Adamu na Eva basalaki. Yango ntango to senga ki yango mingi babaki to sali to moni ni eloko nini nzoka ndaki processus ba papa bakei to tikena na papa mibale bakei to tikena na papa dia lungana. Papa dia lungana a continue aki processus wana tango ya lingi atika biso abandi ko salisa papa Simon Kimbangu Kiangani exercice. Bolandi abandi ko salisa exercice parce que na Golgotha remise et reprise ezali kaka Simon de Cyrène na kolo Yesu. Yango wana moni pe Simon Kimbangu Kiangani na kolo Yesu basa remise et reprise. Mais avant yatika biso au moins tamusu papa dia lunga naza ko bondela libondele komi na suka te papa Simon Kimbangu Kiangani ko sukisa pona ko lakisa ke tala moto akokita na ngai nde yeyo. Papa Kimbangu kende ko inaugurer amphithéâtre. Papa Kimbangu Kiangani kende ko inaugurer église ya centenaire na Lubumbashi. Papa wana papa za envie. Papa Kimbangu kende ko za koko kinzembo. Kuna na boma akota. Ozomona. Donc abanda ko lakisa batu wana tembete ke tala moto ko kitana ngai yeyo. Nde toyaki ko kweya susu na processus ya ko kamata mama mwilu koko tsena mbanda. Eza processus ya libération ya l'homme noir. Mais esengelaki ezaki suka te esengelaki elingombe koketoko kisa 100 ans to sala amphithéâtre musée ba inaugurer musée et puis musée yango po emema biso na bokei ya kulumbimbi mama Falon. Voilà moi processus onga na miko oyebisa yo ti emema biso na kulumbimbi. Papa Richard. Oui. Sikoyo nous de l'agitation. Ouais. Agitation oyo epesami na tango oyo. Mais elingaki plutôt kozala bon selon nos analyses parce que to yewana ça mécanicien un peu plus long. Plus loin pardon. Agitation centenaire parce que c'était le plus grand événement de l'église oyo comme ça qui agitation ko ki koya na tango wana pourquoi cette agitation arrive maintenant là. Mama Falon. Omoni Satana ayaki mukolonkolo ça veut dire 40 jours ayaki fukamelangai na pesa yo bokonzi ozoma donc Satan ya kaka komeka donc Satan agitation ezali c'est parce que todoke na suka ya likambo processus ya kulumbimbi ezali processus donc todoke na suka nalingi nakende na suka ya likambo. Voilà papa Richard okolimbisa mukena boto la bino maloba. Dans la même occasion na kosenga na Montréal papa Enoch Maketi ce qu'on balancer les biso extrait ya morceau o ya ténor et betaki après le carnaval na nkamba elu sele miasika to kana no ténor place on a soki lekini mingi bako ka ténor mais bana tata Kimbangu bayo kana maloba o tata Kimbangu lobeli c'est parti. Bozali bobonga matozo ya tuzo na nzela zero nyonso nalandi tenoro episinga makanisi ebele nabiki na munoko bokoka te bino kaka na clairon na bino alobeti
charte yo ki morceau maloba siko ezongi na bino. Voilà. Papa qui mbango aza nzambe amilobelaki déjà parce que yende a inspiré kabanzembo. Ebimaki dele ya kulumbi mitotoke na Brazzaville. Satana tango babuakaki ye mutune taki ekweki na Brazzaville. Yango wana tokei to kata maseke ya Satana. Mais tolingi sikoyo tokende na suka ya likambo. Yango wana agitation mama Falon. Agitation ozomona oyo. Ezali c'est parce que tokende na suka ya likambo. Yoka na yebisa likambo. Omoni papa denge na tango azalaki en vie. Pape Jean-Paul II alingaki na kulumbimbi. Maman papa denge na abi papa wana Pape Jean-Paul II akoni atana na kulumbimbi te soki atindi batu na yete. Je crois tinaka ba papa au futu je crois ba papa mponda. Kenaka bibina bostana noki bokomana na. Yatiko ili et maipe bongo après ba papa yaka na ye. Bon, na oyebisa ope parce que mitune za yo biano yanga. Papa kena kulumbimbi. Pape Jean-Paul II. Et qu'est-ce après ça là? On n'a rien vu. Rien. À part bango, ba délégation ba ok na kulumbimbi. C'est un lieu touristique, bon, c'est normal. Ba chef coutumier peut pas kena na kulumbimbi. En attendant ba papa boss ba kena ki puisque le pouvoir ancestral n'est pas na bango. Mais likambu ya kulumbimbi ezali process achèvement ya processus spirituel ou ya libération ya l'homme noir. Moto akosala yango, il faut à la lévite. Moto akosala yango, il faut à la ouin. Motorosala ngofozala nzambe bandeko bakokotanga na bango na 2 Samuel chapitre 6 verset 4 à 8. Arche d'alliance, un certain Uza azalaki lévite te mais arche d'alliance bato bamema bango ba lévite bakamataki arche d'alliance batiaki ngo na char na ba chevaux bango bazala pembeni cheval ezokende mais arche d'alliance donc nkela cercueil elingi kweya mbala moko uza mona bien na protéger yango parce que ça likama motuya a protéger yango pour kweya te sur place à kauki akufaki sur place pourtant ça les gestes malades pourtant ça les gestes ya bien mais ça l'évite te et pesa meliete likamuna kulumbi mezali likamuna ba levite likamuna levi likamuna liboto ya levi likamuna nzambe so zali opona mate o sa cérémonie wana te. Donc, ce qui est allé yoté, attends, 50 tours. Bon, ben, on est tourisme. De Oban de Robasala qui est allé tourisme. Hein? N'est pas que na mon kamba, ne tourisme kaka. N'est pas que na ba, ezana Belgique ou que na misé mobo tourisme. Oh, bon, on va saler comme ça kaka. Tourisme. Mais achèvement il y a processus spirituel. Fin souka il y a processus. Et si ka oyo to tika ki mayele. Et si quand tu lis wiki miel et si quand tu bosses na mayele Genèse chapitre 11 verset 1 otangina yo balobi balinga ki batonga ndako molaye kene kokuta na tie pa na nzambe babito okene musika te tozala kakawa nzambe ayeki kopanza minoko bango babeza yeki kuna epa na bango menga na lobeza ki awa na kulumbimbi nde esika mabota esika to uta esika to kabwanaki oh bayokanaki bakei boy oh bayokana bakei c'est ça l'histoire. Parce que la Bible a été falsifiée. Et comme il y a un rétablissement de toutes choses, kozongi sa vérité. Vérité, on a inspiré tata qui m'a monné mouta yebisa biso, pour biso to yebisa bino, pour yo la nango to ba papa chazana. Kambo. Bon histoire yo tanga ya ba Christophe Colomb, ya ba Diego Cao. Est-ce que vous avez ba contemporain na yo? 1000 ans avant Jésus-Christ, est-ce que to zaraki? Donc biso to ba chercher to pénétrer to paraphrase rapé makambo o ba papa ba oloba pena makambo eleka donc likambo na kulumbimbi eza agitation Satan comprendre que likambo na nzambe ba likambo na nzambe ezokoma na suka bana na nzambe singi ba sepela Satan précipité agitation ya ludi agitation yango wana ludi kikilu ezali agitation ya Satana. Satana comprendre déjà que bana na nzambe balingi basepela yango wana esengeli abebisa programme ya nzambe yoka alinga bebisa programme ya nzambe mais nzoka nde programme ya nzambe ebebaka te kobebisa yango te okoluka peut-être malédiction na yo moko. Le 7 juillet papa, le 7 juin kaka na carnaval papa lobi angola bongama makolo eza na nzela nazoya nayebisi yo mama Falon ba préparatif déjà ezali oyo tata mokonzi ya boule
moi je ne suis pas l'église, je n'ai porté par l'église. Je suis chercheur indépendant. Je suis en tant que chercheur, je suis engagé l'église. Mais je défendre Tata Kimbangu, je défendre l'idée ma kanisi ya Tata Kimbangu. Je suis opinion en tant que chercheur. Tata Kimbangu a un voyage na Kulumbimbi. Yango pas bien. Na lingi na apesa ki deja asi alobaki ngo na nzembo na lingi na kene na su alingi akene na Kulumbimbi pona ko abi me kuna balobi bolumbu ya bato nyonso ya mabe monana wani zaka bolumbu ya bato ya mabe zo monana. Papa Richard, est-ce que molimo batindaka? Papa Dialunga na lobaki boye mpeve ka batumanga yoko ka basimanga yoko donc nzambe batindaka yete bapekisaka yepe te. Tu as assisté na droit de naissance renversé et loko fallait baler qui basala et comme il pesa mais la mokolo asala yango. Ma falon. Papa Simon Kimbangu ki angani alobaki ma sese ya bato misatu. Ba yaya misatu na leki na bango. Ba memaki ba mal. Oyebi li sese wana. Ba o ba fungolaki ba mal na bango nde baza na agitation. Tata Kimbangu ki angani mal eza ya okangama. Puisque c'est lui dit mal eza ya okangama. Mais ba o ba susu bafungulaki deja ba mal na bango batosi maloba oyo ya batata te volonté ya batata batosaki yango te yango wana nde ko fungula ba mal mais moto yo mal na eza ya kokangama yene busol yene muto akokende ko silisa ko sala cérémonie wana yene mutazana ba speech yene mutazana maloba oyo ko loba makuna maloba oyo ko loba makuna ko code ya verrouillage et ya déverrouillage. Tata Kimbangu, c'est lui le code de déverrouillage. A verrouiller, à déverrouiller. Yo dans le code wana te. OK na kulumbi, moko déverrouiller ndeni. Papa Kimbangu na mbanda sanda. Na mbanda ngungu, tango bakangaki ye. Alinga kende na bacha na train lobaki nini. Soki na moni mwilu te na bana, na okete babia de toutes les façons yo za prisonnier. Est-ce que yo ko décider na place na biso ba mapinga? Ay boka na train. Babouaki na train. Batsabo, kakala, très aucun code de déverrouillage. Code de déverrouillage. Donc, papa qui m'a a verrouillé. Pe a déverrouillé. N'est pas kuna na kulumbi beza. Y'a muta verrouillé aki. Y'a muta pesa ki biso etumbu. Tant moto moindo asumuka ki. Muta pesa ki biso etumbu tata kimbao. Alors, mutu akoya ko déverrouillé ko longola biso pe kitende ya mwindu pour liaison spirituelle ezonga. Pour mayele o wana nyoso totika na kulumbi mitozo yango. Mama, zaka takimbangu. Puisque ne tozabwe. Banyama na zama ne ngomona abwe. Bakangama. Bambisi na mai bakangama. Makambo ebele milona oyo bato bakanga yango na ndenge ya mabe. Esengeli toza bonsomi ya molimo. O bonsomi ya molimo toza na processus oyo ezokoma na suka oyo tokende na mbanza Kongo na Kulumbimbi kuna nde kokende ko achever processus ya indépendance spirituelle. Yango na moni bakomi agité parce que bango te ba osala yango. Ndenge ka bazaki agité na ko vandisa Tata Kimbangu na kiti na ye. Ezaki ko lele. Ngana kataki ngai. Papa Richard, est-ce que pour Papa Kimbangu, ayeba na konyata mbanza Congo, il faudrait qu'il y ait des conditions quelconques liées na kokende Papa Kimbangu, tout Papa Kimbangu il faut luka azua ndingisa moko epai ya moto to pe epai ya bakolomboka mpeve kabatuma ngayoko mpeve kabasima ngayoko elakisini nzambe batindaka yete nzambe pe bapekisaka ye te. C'est-à-dire nzamba zaka na ordre na yaka na manenge na ye. Nzamba ko sa likamba parti ya nkamba asa likamba na Kulumbimbi. Olandi? Sans pour autant niata. Sans pour autant aniata. OK. Hein? Très bien. Donc mais nzambe loko asa lobaki akoniata na Kulumbimbi, akoniata na Kulumbimbi. Siko nzambe pe azalaka azalaka na ba les autorités établies. Nzambe pe a travaillera en collaboration avec les autorités établies. Romains chapitre 13, verset 1, tina 3 au monde. Biso na lingoma balobaka mobeko ya liboso, les 12 préceptes de l'église. Mobeko ya liboso, to sa l'état. Lingomba azara sima ya l'état. Yango au monde. Pona Tata Kimbangu kianga na kenangola. A travailler na l'état ya awa. L'état ya Congo Brazzaville, l'état ya Congo Angola. Bako sangana. Bako sangana permission et pas l'état.
Alors, c'est une permission pas individu. Parce que, oh, ça, la déclaration, c'est individu. Paul Dibouya, c'est individu. Aza kutupe fils biologique et papa Simon Gimba monté. Comment avancer à Nzele Panaye? Plutôt, parce que on a lingala. Je suis les portugais. On a portugais pour nous interpeller les autorités il y a Congo Angola. Puisque les Cameroun pour la lobby, aza ko impliqué pour kotisa bango na makambo. Or, les autorités angolaises, baza, na en collaboration, na église où est légale. Église où est légale, église où le siège international est Nkamba. Donc, biso, église na autorité angola, tout le un problème. Donc, jamais individu, l'État il faut conditionner ça. Voilà. Montréal papa inoko balance to kanon likambo yo kana Zangai te mutu na lobi te papa Simon koya na ngola te gouvernement mtalobi gouvernement besi okaka condition moko yo kana na bandeko bazana ke sasa gouvernement besi okaka condition moko yo kana na bandeko bazana ke sasa. Papa Richard Toyoki, l'État angolais s'est prononcé par l'entremise de Messieurs Dibouya. Maman, l'État angolais a se prononcé dans l'église kimbangiste. L'État angolais a se prononcé par Messieurs Dibouya. Donc, ce qui l'église a signé permission, a signé nzela kende. L'église a solo dans l'État. A olekela nzela Dibouya. Mais il est jugé comme motona kimia, motona sans non violent, l'État s'est prononcé. On est allé selon yé. Parce que biso toyoki non l'État lobité. Et ene muta lobby. Hein? Oyebi makambo ba bimpanga to ba bandi yango banana 2000 je crois 3. Hein? Vous comprenez? Oh likambo boye ko sala mat. Oh bakisanga musapi. Oh ce sali kaka exhumation. Ce que basali kaka boye. Exhumation ke sala mat. Ce que basali ba bakisa biso misapi. Tu vois, Bamakambo et l'Obama. Misape comme belé déjà. Donc pour Nabiso, on a bien agitation. Puisque l'État angolais a opéré sa permission au moment où portait l'église. Oh, il y a un siège dans un camp. L'église qui m'a dit que c'est encore. Oh, il y a un bawana et engagé bisoté. Oui. Oui. Oh, il y a besoin de kimia. Kimia. Il y a un moni, c'est la condition, autre condition sine qua non qui se pose en la personne de sa divinité Nziampu. Yamboye te yakuba na konyata aluka etoloba a cédé na condition wana. Maman, condition ezali parce que ta mboka bato. Mais na lobi nzambe ba pekisaka ite batindaka ite. Nzambe na bonzambe na ye alandaka mibeko établi parce que tangu balobaki na Yesu mais ba ye ko no ba futa mpaku te. Abi faut futa mpaku abi il y a César, ba pesa na César, il y a Nzambe ba pesa na Nzambe. Donc faut futa mpaku. Donc dans lobi na yo na Romains chapitre 13 a ba lobi Toto sa l'État, les autorités établies. Biso na 12 préceptes de l'église. Ba lobi to sa l'État, pambate bo continuer de goûter na li na Nzambe. Yango wana toto saka. Donc ceux qui papa Kimbango Yave, aligné à Kende. Bakosa la démarche auprès de non, papa Richard, ça qui te le bélango boye. Voilà. C'est que l'État angolais doit se prononcer auprès de l'église qui m'en dit. Voilà. À quoi qu'on se prononcer et pas. Non. Au moment opportun. Okay. Est-ce que l'église déjà a sali démarche pour papa Kende? Très bien. L'église a reçu la démarche sur papa comme peine à Kende. Okay. Mais si on est tout ça, silence. Agitation. Agitation ou tu vois parce que nanu papa keite. Alors bika nako kende. Allez agitation ko. Tant le bika nako kende. Ba touriste pe ba kei. Makoloza na nzela. Tant le bika nako kende po makolanga na nzela. O mene ba touriste ba précédé. Ba kei. Ba touriste ba précédé. Mais na yebisu yo quasiment ngombe bele pe ba kende na kulumimi. Mais après oko kende na kulumimi impact sur les plans spirituels faut monana. Spirituellement na physiquement. Il faut mon nana. Ozomona. Sikoyo ba touriste ba kendaki. Tant bazongi.
eloni donc soki likambo wana eza ya ntimba ya ntimba omona agitation eza ndeni mama sagesse ya Salomon bamama mibale baolala esika moko bango mibale mpe bazalaki na bana ya babebe mama moko afini mwana na ye par mégarde allez ntango atali mwana akufaki alamuki niau akamati mwana oyo aye ake achange azwi mwana ya moninga mama na ntango alamuki ata mais o mwana ngai te atuni moninga te o mwana ngai te discussion mwana ngai nayebi ye na belembo nyonso na bilamba na letaki mais ndenge nini discussion ekwei wana bakendaki auprès ya Salomon atala bon soda zwa mwana oyo atikalaki wana mpo atuni bango ezalaki ndenge nini mama alobi abi soda ale mwana oyo atikali wana bokata ye bopesa mama oyo wana mama moko alobi eza kaka bongo bakata ye kaka comme ça tokabula ye kaka mama oyo wana mosusu abi te malamu bopesa ye namonelaka ata na musika nakolinga te makile mwana ngai etanga Salomon abia esoda pesa mwana wana epa mama oyo donc agitation oyo ezali sagesse ya Salomon moto asa mama oyo asa bomaki mwana ye yango baosa agitation mama olanda ngai ye Polo azali lokola mama oyo abomaki mwana ye afinaki mwana ye ozolanda azalaka pe risé hein azalaka pe risé parce que makambo alobi nana yebisi yo keza l'état angolais mutalobi yango nana yebisi eza l'état angolais alobi yango ye eza ruse asali nde ruse mais oui mama Falon papa Kimbangu kiangani nzambe oyokaki te na Cameroun amona ndenge na mama moko na Sénégal oyokaki te na États-Unis Kimbangu kiangani bamonaki ye en live boy yokati nzambe ndenge nzambe bamembelaki makambo ya oyebisaka ye kisongisongi papa ye oyoki balobi boye ye akontrolaka mokili na seconde akoyeba makambo papa kinga ayebi eza kutu bake yebisa ye papa ye oyoki balobi obomo ye kutu bango wana etalaka bango te po papa alobaki yabi soki batata na biso bakufaki na poison te na munduki te biso nakokusa fe kuna te donc bapapa baza banzambe agitation oyo eza nango agitation ya pamba ma Falon moto akokende kosala acheve processus makambo akulu mbimbi aza na dissidence te bango kuna baza na dissidence bango kuna bafungulaki deja mal na bango kuna basi babomaki mwana mama oyo abomaki mwana na sagesse ya Salomon atranchaki deja ntango bango babomi mwana bango bakamati balingi bachange mwana nde biso tobi te bakata mwana wana biso tobi te tokomema makambo yango na malembe tolingi mwana kata na te papa Kimbangu alobi kaka ke nalingi nakende na suka ya likamu na kulu mbimbi bango bakomi agité bango bakomi osala tourisme oyebi banda nzembo wana ebimaki oyebi bato boni bakulu mbimbi mangombe ebele mpe bakende na kulu mbimbi est-ce que eloko nini echange bon bango bakende na kulu mbimbi et après ndenge bakende na kulu après kutu bakende kaka bakoti kaka baotalaka baomona eloko te c'est spirituel eza makambo na molimo okomona eloko te mais moto akomona tata Kimbangu kianga wana pa makambo nyonso elamuki code de déverrouillage ye déverrouillé bon moto akodéverrouille nani ye kaka tata Kimbangu donc oyo nyonso eza nango kaka bagitation mama Falon torassire bandimbi nyonso à travers le monde entier bozala agité te par rapport ya makambo oyo papa Dibu ya lobi hein makambo Dibu ya lobi bozala nango agité te c'est parce que Satan a comprendre déjà toko koma na suka ya processus ya libération ya moto mwindu pour to indépendant spirituel voilà bokotanga on a Genèse chapitre 31 verset 1 à 6 et c'est les moto mwindu abanda ko inventer et c'est les moto mwindu sala ba miracle mukili momema ba pesa biso valeur c'est ça on a ko lobano ma Falon. Voilà, merci beaucoup Baïke ba Landiamenga Makimbangu télévision bozali ebele na mokili mubimba boko kaka ba commentaire boko landa kabiso maman Falon ntima na kati ya tolobela maman molu ya mokolo molelo boye baite na kozala kana esengo mingi tango na kotala ka ba commentaire ya bandeko oyo bakotika pona ko encourager bino rien qui va félicitation na bino et ko pesa biso makasi ya ko ya lisusu oliboso ba etando na bino pona ko lobela kombo mosusu te kombo papa Simo Kipango kiangani biso na bino to mesana ko kutana awa na menga Makimbangu télévision
kasi ya mokolo malelo pona ngai na telemeli wana na makanisi liloba ya ko clore un peu parenthèse oyo ya actualité oyo toyoki na wana mokolo malelo papa Richard malobombo kabino caméra emenga makini télévision pe mokili mobimba yali ko yoka bino. Merci. Ntoma ya nzambe bolimisa na flûtiste mais boko yoka ntoma ya nzambe ayeyi kolakisa na bato posa ya nzambe pa ya libota lipengwa kimibeko batela mibeko sala manso batindi yo moindo na muka lingomba ya ntoma euta na lolao ndimbola yoka ndimbola bato ya mokili bayebaka te o ndimbola yoka ndimbola mokonzi ye moko bandimi nde baangelu ndimbola yoka ndimbola lolendo mpe kanza ekweti bango voilà. ndimbola yoka bandimi na ye bakiti ose kopanzama te ya lokuta satana kobongwanaka mondimi keba zalama ye lososola ye suka na ngai yango wana. Merci beaucoup fidèles internautes, merci beaucoup bino bozali musika epai na epai kolanda biso ya mokolo malelo ngai maman Fallon ntima nasuki wana tokutana mikolo ezali koya pona ba numéro mosusu ndenge tolobi ete modiambo ya tata fois tout fois papa Richard Menga Makimbangu télévision public nombreux très chers abonnés abonnez-vous na bandeko bazali nanu kwa abonné te panza sango oyo tika commentaire like posunga biso pamba te tant ali ko ya et ali po to sala éveil ya conscience ya yo moindo ozali na coin ya mokili mobimba o tata Kimbangu atindo ozala ambassadeur esika oyo kei ozomale poete to bana ko défendre likambo oyo pamba te netolobaka certainement la victoire est certaine car la cause est juste. Merci, à très bientôt.